Lisolo na biso tolanda, voilà c'est reparti. Masolo kitoko na kati ya IC Network pour na plaisir na yo. Et pa iwapi bandeko balandi, merci. Bisika nyoso boza koyamba film na biso. Na mosala kitoko pendi mama. Ya wabino Didier Parfait. Merci. Na ba nyonso ba pona Didier Parfait pona mosala oyo ya kolanda ba film nigérian. Ya elengi pona kosepelisa mokili mobimba. Première saison ya masolo na biso. Bébé ya China Rambo. Voilà ba kombo mosusu eza kutu masolo ko beta te. Esi yebana ba kombo ngo se Salema. Oh, voilà le plus célèbre acteur oyonde mikolo yo defoite. Voilà yende mutu. Azolukama pe bato nyonso balingi bayeba. Est-ce que China Rambo simbiki sitote? Oh, leader nene nigo. Oh, sakareza neni. Njele moka zalia wate, alobika keno asana posa jinja, fale basola, yangana na obina kumba epa na yobo solola. Azoluka jinja. Ozoluka nani? Bon. Et bon siko yo, mosia pembe. Ozoluka jinja poani. Ayiba kinga sak nanga lobi. Ah bon? Ayiba kyo sak? Oui. Ayibi asanoli yango. Oui, asanola ki sak lobi. Arame yango kamlo kona yo batuni yo olobi mutalu kajinja aye seki mutangwa ye na minito eza suli kamla hote yo sala ki ona to bayiba ke saki yo mto zok sa saki yango bone zo temu logogo yo nem to yiba ke saki yango vie limbisa vie no basute na minito keba ko tia zolo na hote na bakambetali hote vie limbisa pire vie ça va mundele siko ndeni oyeba keza jinja mutu azui sak na yo nalanda kieme na kowe ko zoete me bayi singa kazala kawa bo yeb sanga mwana mwasa ndeni wa yibio bo asaka pembe taille moyenne nzoto mikeboye asaka lokola garçon moboye bo pona sak yanga zo belela tio so luka muyibi boye na kangelo ngina ye na yebi yemta ibenga sak osasir nazasir bon ekufélité soka zongia ona yebsaye. Bon, ce que ça y est, il y a quoi? Comme ça, lobby yaka, bazong sa sac na yo. Lobby, yaka lobby. Loko na kate bonga te petit tambula boni boyko. Ta keba, ngana yakuza, kolobalange belete, nabi lobby yaka. Esa nini ko? Long la petit wadi. Boni, ozobi ma sispe petit oyo. Oese la watu manketa na ndenge mobo e system. Saka yaka. Tayo tala na mitso kota na bisa yo soki mutu mususu eluka biso awa obano tembo semba ngoti place ngala za ayepa awa moninga tala ona osala yo tala petit na ngai o regretter ngai te na okivie balobi monda beton nzoka yanke moko na kata ghetto na ye jinja bandeko jinja ndenani po balobi likamba koyiba saki tela ba ghetto tela ba couloir bisika moko babatama ba couloir moko difficile 2 jours plus tard voilà toyebi mwana mwasi moko azolela saki na ye bungaki azongi pe 2 jours balobi yaka tokosongisa saki na yo awa nde siko ozalaka bon siko saki nange eza wapi ayeki pa ya mwana mwasi babenga jinja boni boy ko saki kaka eza na mpe na mbongo te ya na mpe na eloko te soni pete ba maquillage ebele ba mbati ozolatela bato cher ondire soki nini saki pe 0 ozongi pe mpona kolanda saki wano pamba yo mpenza tia osundola saki nango te biso to renier ya ndenge nini nzoka ndeza munda bayanke voilà nzoka na couloir yango mwasi mobali ndenge moko voilà nzoka nde bayepe basa mitema malamu bayibaka pe bazongisaka mekende ko petit likam nini ko sakno yango nati olingi suni petit tambula boni boyeko baele ye akati TV te azokamwa so ndeni ekamloko na yo ozoba azotala TV wapi yo na kebisi mbala suka koyiba no pe ya salite keba telaka biloko pe ozoyiba vie na ministre oyo tala yebelaka izaka mwa mia boni boyeko so siko balandeli biso awa ba comprendre ko bima ba koto yo otie biso na danger te
au moins basa pembe ba ndoki batika biloko pamba te ba alandile kindoki na ye boni boyeko ah ya vraiment ndenge nini ko sikoyo naza nzalati kendo yibe lokwa kolia kena malewa yiba fufu oke yiba saki batu siko zolela nzala nake yiba kopa fufu na wenze balandanga bakosasanga na lokola mbwa liboma te kasiti na minute oyo bazongisa saki yo siko zolela nzala osalini tena mitoko nazoka vremia aboni boyeko na iloka odamete tika mambo wana omoni mambango webi mwana mwasi oyo ndeni kasa azu trouble pour la sac na ye tala wana chance poka yeye moko so alandisaka la police ande topakati mbango nsoka nde vi na bango yangwana c'est-à-dire baza batu moko hors la loi sans mobeko baza na vie moko ya libertinage mais toyebi mwana mwasi oyo awuti ko récupérer sac na ye sûrement songi na sengo parfois sana bakopa bie batamaki na sac wana histoire na ye yango ebandi azonga na ndako na bango na vie ya bien do ba famille moko noble voilà azonga koseka kokanisa pe bandeko sourire etikali na mbebo donc makanisi ezosonga na elengi moko boye me nayebi ta okanisa nini mwana mwasi oyo na ndako tomoni pe mama na ye mama remarke tanga koti na chambre mwana mwasi sourire ebele eloni likase salike mwana nga mwasi aseka boyeko okoti la nini mama imagine oyebi kutu teti na koti na chambre na yo ya solo na remarke ke ozaki perdu na makanisi yebisangati na comprendre ça bolingo sikoyo mobali moko boya bomion elengi ale motema ye kokate lobelanga mama na oti ibonga oyo bombelanga na leka banzela wana ti tenemi na tema mbozolo ba mama na ebite vraiment serious oyebi o nazolo ba mwana na ngai oyeka lelo tuna ba biso toza to ba doyenne biso to lekela nzela wana okati na comprendre ote sourire ne longe mwana mwasi lo baka bolingo bon réellement na bandoka ni ça tala kotia suscité mwana ngai na moni ce n'est pas encore le temps biso to tuna ye parce que un jour akoyane kaka n'est-ce pas oyebika ba mère si batimba et si ba veilla donc mwana mwasi ozo sika okosa ete bon ok ça va ko banga te za calme un jour nayebi jour moko akoyawa to mona ete o présenter biso ye mama yo pe oloba bwe poani ko mama bon nazokanisa ozokanisa nanu ok nakoderange yo te nayebi ke bato bakoyoka yango bakosepela ti olingo oyebisa nani ko siso fa yoka makambo oyo olingo oyebisa yini me bato fo bayeba ti bayeba nini mama mutu kutu ozoloba oyebi no mpe ye te awa basolango deja se koti seke mwana mwasi akoli po mama deja sa timbeli ke mwana azobomba masola bolingo me nelongi ese bimi deja nelongi ese fundi deja ke bapekisaka nde moto alingi akende me osakei azonga te c'est trop tard ayoki bilengi nani yango wana a déranger mémoire ya mwana mwasi oyo akomi kotia ye mal à l'aise na mama remarqué atimbeli ye déjà voilà sûrement histoire d'amour po bapekisi pe mwana mwasi asala bolingo te eza vi na ye eza makambo pe ya malamu aza pe na motema après tout aza pe na baguna basentima na ye oyebi kaka esika tobandi filme na biso esika alobi ke bayibaki ye sak ayaki korécupere affaire nini koyo kaka bapesaki yo sak na osikoyo ni etikali eloko ebungi te naye na koluka ngambo te pardon naye kaka kotala ya na yo oyelanga bangambo koswana to nini pardon na mini soko topesi yo sak na yo bayele biso tambula likami na boyeko malembe nini kuna metela pitala mwana mwasi oyo sak azwi akanisi siko biso banani yango akomolandela biso boye likami na affaire ni boyeko wa suspect amona mwasi likami tuna ye sak na ye azwi eloni azongeli yao eza nini ko elo ebungi na kati te eloko ebungi te meni nango kasi ko bon nazongeka nde mpona loba merci po lokola bozongiselaki nga saki save kofeli te merci tondimi bon ça va ozwi saki na yo bon kende tambola bobunga nini nango boye ko revesi to nini
Oh, muyibo beleli biso babiyibi tondimi. Saki na yozwa ondimi biso kate affaire nini? Seke kope mosusu ezawa po mwana mwasa ozonga zonga. Mais eloko nini bendie bakoto po awo eza siège ba miyibi. Eza siège ba oyo basanola batu basaki na nzela. Eh, mais mwana mwasi likamni ni boyeko? Osaka ka likamni. Ozela suni niko ba peso sek na oti. Réellement na banande ko lukande to solanga na yo. Omona ngana nini? To sola na likamni. Ngala yo to mwana déjà. Bon, na linka na lo ba merci. Le collaboration c'est ça qui nanga. Mais on le baki awa merci tondimi. Ngambuta boyi pardon. Ce que loke bungi yebsangai. Te eloke bungi nangote. Mais ni nango kasi kasi. Oh, ozosonga batu bolikamni. Bon, na kanseki tukozwa rendez-vous to solanga na yo. Toko tambola quelque part to fandi to zolia to sola. Mbano. Bande ko seke mwana mwasa lotaki mokolo wango. Est-ce qu'il est dérangé yo? Oyebi bana mibali yango bamona yango pe chance. Moi c'est bien. Abandi li solo yemoko. Ça va nandimi kasi au solo. Thank you very much. Alors merci kasi. Et est-ce que yebi li solo ya China Rambo? Awa lelo China Rambo taye. Osage balobi kombo na ye atonga kape aye bana. Voilà mikolo yo yende baka mono mezi. Voilà totale histoire. Afandi na macoin na ba ghetto. Voilà fanda kana leki na ya mwasi. Maleme babune naka na mbongo akuti. Oh, Madame Kalundenge niko. Neso lamba ngati. Ah na cité mère yebela courant. Mais semaine passée, on baki na ya. Te on a yebo so silisa ngote siko ezandeni. Ah mère nanga. Ko silikate, n'est-ce pas bien talambia? Mère nanga mikolo ba courant ya bien te. Siko na ya kana ya kati wapi ko? Mère nanga tala ko soni sangati. Hein? Eh siko ba transport nanga na futa mikonyoso. Ah te, n'est-ce pas bien mère tembla makolo. Tala, olobaka boy, na songa pekaka. Siko na osaba persi yo sur le belo côté. Wope lamba ngai. Hein? Oh mère nanga izane niko pese kala mbala ngai siko so kangela mbala nga pwani kala ona na sogela mbate mère nanga na bili kanini boy ko na boy podi ni pese nga fola kona yono ko molo baboy na betala na be musano na osala ko ta ko so pese nga mutute pese kala mbala ngai kala wana ele mako sira kate bongo yoni o futa iko kombe ko to futa ngai ozoka nga pe bol ndie mtafuta mbongo nyos oh mère nanga boni boy ko respecter misala batwa et comme un client sera lié kakaboy c'est que lamba ne wumeli na lobi banda bandeki kakaboy siko na sobe elamba na mkonini na cité so ça tala musala maboko plaisir bongi na batalo kota lokola binote na bima kende ko bima tele na bima kende boni go oh baloki yo oh ole mkelinga tonengeni ko mère na ngaba ko en tout cas musala maboko yebana eza musala bato matolo yeyo tayer ya malobebele kende yakalobi azo kumbela bango na kishina Rambo tala fina yango mosala bikelaka yango yo voilà matata tayer yango azalaka lopango kitoko lisolo pe ya sika banani bazali awo. Good evening, Dad. Bonjour papa. Where are you? Yo uti wapi? Papa ko banda teko. Répondre à la question na ngai. Avant na bando silikela osikoyo. Qu'est-ce qui ne va pas? Pesa la réponse. Papa, na kende ko visiter moninga moko. Moninga nini wana? Et pas wapi wana? Papa. Oh. Sikoyo, nazana droite ko bimana tela ba master nanga. Oh. Papa, yo pe ozo l'excès papa. Yo na tango na droite o visiter criminel wana bandi wana o sana fi malonga te o na droite ko visiter mwana mobali wana zo mériter azate muninga na otena mokili oyo uboni boyko ozo temula na mutu onga na lingite info à rien longo na na mona ote papa oboni ozo finga mutu criminel po ani asa mutu abika na ba prison akima en évadé. Voilà ndako etonda discipline. Do tata landela ka penza mwana mwasi. Po yebi ko boko la jeune fille za kamalembete. Noki o papo gangi promesa ni ezalaka. Kebsa mwana yo. Aseni mbalo. Na abindewa akeko tala mutakima prison.
un évadé à prison à cause de moninga naï. Ah, vraiment papa. Rachel. Voilà. Jeune fille Oyo Rachel. Sirma sali likambo yo tata lingakate. Voilà papa comprendre que azotambola pour que nous luka mobali to moto moko boy ya boy. Ah, c'est que jeune fille atala banzela ni malamu. Po tata za wana pona bola mona yo. Nzoka Rachel to yebiye yende bayiba kisaki. Akomi kozonga kuna bakote wana pamba pamba. Yangana papa remarqué mwana mwasi nini kaka. Ozokende zozonga. Papa bengie voyou. Un évadé à prison. Mwana mwasi pas na ba raison kokende kuna malobela biso raison ngweza nini. Voilà. Ensuite domestique au service ya mwana patron. Tantine Rachel, yarozo eloko liako. Tantine Rachel, non bien pardon, ko belanga te pardon, tempérament nga ngezabité. Mutu nga ngeza calme te longwa siko longwa bima. Akomi na bakanda ezanga elongi. Bakanda ezanga raison. Moi musala longwa na no, zonga na cuisine. Ensuite, to mona mama pe à côté na chambre. Pour comme likamba famille. Na yebi soki ange nanga za déjà na ba tempérament ya boye c'est que likambo ezali ao. Mwana kitoko, ange adorable. Na yebi na bota mwana oyo azo kwisa batu kuna azo pengwisa batu to nini. Oza adorable, oza perle noire. Oza libanga ya talo. Loba ko mwana ngai. Masolo ebele tolanda. Awa total ekomi batu moko na matata. Ndeti babunda. Moto ngone nani wazo swanisa moninga. Azo kana yeke lelo za lelo soki to silani te lelo ngana koboma mutu. Na minito ko yopo sanga rien. Osolo bano bele pamba. Na obanga yo. Mais finalement nani asa na raison na neza na tort. Esika babandi liso na bango. Tala mbala moko babebani. Oya asa na raison azwa kaka. Pona minito to yebi bango te. Yo ya yo. Ebongo ya ngai te okofuta ngai nafuta po nini olobala ngani. Voilà bandeko esika discussion bandeki tozaki te mais bala moko et comment jeu de combat bangona babali ko bunda bananyo à suivre dans ce film. Mais na comprendre domestique oyo to mona ki kalate aye ko kabola bitumba c'est que na lopango oyo bato ba réseau bazebele bato ba réseau ki marapamba pamba monsala kutu batiki bazowela likambo yo sirima itali kutu musala te bakabola bitumba. Voilà tokozongela ka bango tokotuna bango sima yo bundisaki ye pona nini. Mais toyebi na couloir moko esa koto yo ya ba hors la loi couloir yango ya ba sans loi aweza monde mosusu. Mais toyebi mwana mwasi bayibaki esaki azongi bapesi esaki azongi apesi merci azongi lisusu lelo azana kopi nini kotoyo oyo ezobenda ye mikolo nyonso bayibaki kaka basaki azongaka mpe kaka. Yango nzele obongisela to nini. Sheri na ngasa osaka na sheri no awa boni boyeko otiki sheri no awa oyebike ya na mobali na lela effort sheri na ngati na linga ye pete ovanda toko love olove nani boni mibali basili na mboka na bino na minute kota liboma na eza ya mabe pardon zonga munga ngatono malamu tela awa ba sheri na tela aba to bolingo ba ate atolovaka te pardon ya no zali na lela effort tela na bia kende boni boyeko libome bandio yo mona mwasa nini boyeko ozako bikaba na mobali boye boni olozela mobali ye moko peso liloba yo mona mwasi ozopanza na yo moko bebe sheri nzoka mona mwasi fala loba Rachel abeti tour azongi pardon yebisa ke non mwasi kitoko aza azoloka ye yozo tinanga nakomi nani na yo messager na yo ta na minute ko sela nga ba jete pozo sak na yo na minute obunga soko boyo bunga wako na osalo bisala sala boni boyeko obeli batu ba miyibi awa tolobi rien sikozo bela batu ba love na yo tala soko za posa ka mutu muyibi to bolingo tala noye batu olingi nini pardon benga yiko yeno binaza na linga fort tala gayi oyebi yana leki bafivaka boye sa bolingo yo yeli bango mangamba bolingo bayebi te lisole bandi ko développer
Alors Ginger na minute oyo oyebi ke non Rachel ninga ye boye anzele na ngai donc aza je t'aime na ngai yo na ye faut bosola bien respecter ye pour na minute oyo love evandi. Alors na minute oyo na boyi matata donc na minute oyo bolingo za bolingo ça va ekufa lite yaya bon Rachel nakadisi oyebi ke Ginger ndenga za na za yaya pa na yo donc yo na minute oyo faut respecter faut tia ne sika na ye hein te na yebi na comprendre te hein ça va na tosikas na oloba bien belle sœur ça va ndeko mobali alobi ndeko mwasi wa boya poani ce mec na ngai oza monde mosusu oza hors la loi awa sans loi bolingo pe ekemba lokola kaka biso bakulu na biso ba yakuza biso ba yaya yango bandeko nandimika kulu na pa lovaka 2 semaines plus tard ya raka oyebi ke mikolo yo mwasa mikabi akoti bolingo mbala moko 2 semaines c'est que mobali azali awa c'est que mobali asali mosala na ye penza na ndimi ye mbala moko totala Rachel asanzi est-ce que bampaka botali bomoni bolobi te yango te mais c'est quoi le problème oezanini nazoka bien te nazosanza depuis quand bandaka lelo na tongo nazoka na ba fièvre nazoka pe nzoto malamu te ça va d'accord bandeko oyo bolingwa na ntandante donc entraînement za te mbala moko na cour de grand na babi mbala moko oyo eza penza bina file 2 semaines ya pamba bandeko seka mibali mosusu bazaka déjà bien préparé. Rachel aza pa na bango na tango oyo mais nayebi nzoka komona kaka China Rambo akomi amoureuse bon akrake parfois na ba forme na ye na ba vie na ye kaka wana ya simple akrake po azanga na ye azane ka simple mais bolingo bandeko na yebi te awa tata ya moto mbongo oyo tata azalaka makambo lokola flamand ba logique eleka est-ce que oyo soka moni elongi ya China Rambo na ndako bakosolola voilà tala papa na ye na mama na ye makambo oyo nandimi yango te kosalama jamais ngai okosisi mutu monene soki ka boye ko nakoboya na ngai yebisa mwana yo papa ye na makambo nazo beza boye tomema likambo na malembe avec sagesse yo nanga toyebi bien eza facile te to bebisa bolingo liboso ya mwana biso mwasi bolingo tango yaka mwana mwasi ayamba yango peza na liboma tala buzoba nezolo baona mama nebisa eloko moko mwana nga mwasi jamais akoki kobala na criminel kuluna to mutu désordre nde mwana ngai mutu moko a respect boye nandima libala ya moto aboye chérie yoka naso comprendre bien makambo nyonso ozoloba wana mais naso mekande nzoka mwana mwasi a comprendre po ayoki bango do bazobebisa masola bolingo oyo po balobi mobali aza voyou po mobali aza détraqué mama oyo ozo comprendre ngane naza chef na famille ndenge na lingi ndenge pe bokosala soki bongo te tokozana kimia wa te mais papa comprendre après tout mais kana ko comprendre ko s'il te plaît mama zoloba eza bolingo papa lobi jamais wana eza manque ya respect kombo nange fingisama batu bakoloba nini alors que mwana mwasi pasali choix na ye voilà papa sotala bambongo na ba respect ba honneur mais mwana mwasi atali ba sentiment na ba love ngo akeko vivre bandeko bolingo za ya mwana esengo za ya mwana tata oboya popese nini popese nani. Voilà pourquoi Rachel a bandi kolela po eloko kitoko na vie na yeza bambongo atatate a vivre na bomengo akoli na bomengo ayebi nzala te
me mokola mekaka balova ngo. Hey! Ayoki elengi ya bolingo koleka ya bambongo. Ebongo eloko yango bopimela ye. Encore bolingo mwana mwasi abandi liboso bandeko yaka na liboma moko. Papa lobi voyou. Mais Rachel a lobi mon amour. Rachel a lobi yonde love na ngai. Papa so benga ye criminel. Mais Rachel a so benga ye mon bébé. Voilà bandeko moto ça qui iba pexeke souté. Pour comme déjà trop tard, distance comme molai. Mais bandeko comme les sola bolingo oyo tata lingi kutute ko sentir na kati ya ndako oyo. Bon, et comme il kamba tata na mwana. Est-ce que bolingo yango ne rejoint ko panza bango lelo? Rachel aleli. C'est-à-dire bolingo yo yango penze simbiye. Azomona pete sikadi na kobanda po boya mobali oyo. Bandeko bolingo za compliqué. C'est la famille mona mwasi abimi, famille moko noble. Famille moko basala kombo. Mais akangami na mobali moko abimaka na ghetto. Kuna na mabelango ezaka salwa. Eza monde mosusu. Kutu bayebanaki po alukaki saki bayibaki. Ata baza bamiyibi kuna ndamoni bolingo. Bandeko bolingo pe kipesika wabota mate. Bolingo eboti bisika kangaki babiyibi. Kaka be kuna pe sentiment bolingo elati ye. Voilà. Pona ye eza choix ya motema. Mais tata lobi jamais, jamais, jamais. Do mikolo na ndako yo lisolo ka bando beta yango yo. Mais to découvrir batongo na monde na bango. Tango ezoleka. Une année plus tard. Na kata ghetto toza na yaya na leki. Ya mobali. Toyebi aventure na ye bandi. Asa koti masola bolingo moko na Rachel. Mais leki na ye yo. Mwasi mobali akata bakamo tala na miso lokola mobali ye moko kuta loba kazalaka guerrière dans un guerrier na kata ba guerrier. Voilà tomoni bake kobeta jena bango ya mbongo mwalisano me balela ngo pe ba mongo et soki ba bebani bandeko mutu nyonso akose expliquer po awa yuma muninga za agata. Pona kata ghetto mwasi mobali ndenge moko. Voilà tala fina bango. Milinga likaya tango nyonso. Lisano ya bango ya mbongo. Voilà rythme na bango na kata ghetto. Do awa mondo yo yuma moninga ke baza akate. Otie totie kota okemba. Voilà. Jinja a raté balie mongo. Abeti foje aboy balie. Apanza bango nyoso bandeko. Soko teli mibali ye pasaka mobali. Soko tengi bango mibali ye petanga ye mobali. Ayindi simba la moka baby si terrain. Tia ngamdu da bengi bino to betaje. Siko mosolo nanga bolienga mopatas, bolienga lomeya. Tia ngayuma na bino. Apanza terrain. Donc to comprendre ba genre ni nazali. Donc nasimake ba azana mwambeli na ye. Poso ki waka boyoka dite na maloba ako papa ombeli po ghetto makile tangaka tango nyonso. Petito jinja omoni mango doyo opoli na obali ya ote. Voilà baza bandeko yaya na yende tailleur mais tailleur moko pezala molende po elamba soko tongisa wa yeba musala maboko yango bendaka lokuta ba client ba ya ba swana na ba minoko nyonso. Mais toyebi vi na bango siko yango yo. Mais na comprendre te kaka bisika boye pe bolingo pe komo betama ba komo sola pe masola bolingo. Voilà.
atia monoko po ya nazali po ya na grand leader kanga monoko na yo boni beko ozoela nga makele bele kamne za kuna tela ba zoba wana basunga yuma na bango bakanti nini nga na veya kala na ghetto ba yele lokanga be bosala nga ba foje na kata lisano na tanda bango wana ba panzana basonga susu tia la na ngapela bendango tala na kaso beti mutu makofi kuna tia lokimi mbango awa batambuli bapanzani tia voilà monde sans loi oh ndeli kotoko na parler rien yom to uti kuna oyene loko tozo tulanga so eloko tezali awo bango te bailenga tala bia so pour bituma na okele bunda kuna ça va ya ekufelite oh oza parler tala rayo kende kuna eloko lamba midameka kuna bongo za ndeni ko bona ikena zongi na kutelo kote vraiment voilà ndengo wana nde bazo vivre kaka ya yana leki na monde na bango voilà ba tracer pe mokili na bango bazo vivre na marque na bango chief na ministre pardon asa mwana ngai zosalanga mwana ngana sengeka mwana ngai pardon mwana mobali oyo ata yo nani babengaka yo bima ndako sikoyo so lingi na solo mabete bunga nakobima awa te so mwana ngasa te mwana wasa awa te so lingi mwana oyo nakobenga so nakobenga la polisi bakanga yo benga la polisi bakanga ngai naobanga bango te mwana ngai siko na yeyo so te pwani yo mwana yo boni beko siko ndoko bikokanisa mwana boni ko ina ne plus tard nsoka na bata wana mwana mobali amonana te alobi ayekozwa mwana na ye nzoka mwana botami toloba mwana ya shina rambo osawana sikoyo ve aboyi chief aboyi abimisa calibre 12 abete likolo abo nzoka le jeune homme alobi papa tika mwana ngai nazwa mwana ngai na mema ye abo tata na Rachel alobi jamais libala oyo aboyi yango nzoka mbula mobimba seleki siko akomi na affection alobi ye pazaka père na mokili aza tata mema badeko makila na ye landa mwana te po jara bato aboyi na bavi ya boyi muta se retrouva na ghetto na kitayer akumbelaka ngo na kiyaya na kiyakuza pardon makila ngo mwana landa ngo te vie yoza leader neni ni boyi ko fadi sui peselanga masolo mais soneli kasi kuna siko ke pavi wana alobi nini oyeka bengani nga lingi kututela kota te na pale na ye alobi ono na bunga mais moto ngo sa azo résoudre te nengeni ayebi ko résoudre te moto vie wana penza tala ba vie basaloka mamboloka ba flama ba logique pola nabi tala soki na zongile mbalo ko vivre nga mabe tala barobi mamboko barokima mais tala yaya tala na ministre benga ebokilo donc faut doser pour le ministre waza tata ya mwana mwasi oyo lingia si o premier ate aboyi na bala mwana mwasi to bebani te na ndimi na nga na CD mais pour les mwana ngai wana to beba na polifanto ama kila na nga boni bweko atika na zo mwana ngati mabeza wapi tata ministre ko tala bule nanu se kan zaki yo na olinga ko natika bango nanu na baza na mwana ngo obi muke salaka musala un jour ozi position bien ozongeli bango na spe mususu bako yamba yo sundela bango lifanto azakaka aoyeba père na ye un jour ça va na comprendre ndengo yebisinga wana vie na ngai tala baboyi tika bango sundola bango ngongezali makile bunga te awa bandeko tsoka moto yakomi ko raisonner mwana akomi responsable mais tala vie tala ba comportement à suivre bandeko to bandi bongo siko deuxième saison tolanda suite masolo balobi bébé ya shina rambo azo makila tatate libondeli na ngande yangwana tolanda